Tu peux sa grâce torte parce que grâce mbali boso bala bana mobali abala yango wana et puis mobali mbala moko ayo bala ba mona basu ya tata ya kosala ni mamu lopo na lobaki osa ma chance omoni deuxième fois yango OK pas grâce libala na simbité ya peniel esimbate ko yaka bobenga ka susute mulopo babenga ko li susute yoka siti panzo osa makamane ngona c'est intoxiqué na baso ya okiola na ba na lingina yo kapoti ndele voice au lobby ne mabe chango na internet ache po sa soba mobali mobali a buzz ya esi la to ebi na biso yo te oleka na o poto okipe na kira on dirait grâce na mora ba bebana on dirait na bango tu ba bebana te mobali abimi na bango moni koto nyonso ba osa ba live pour na ba divorce numéro 1 premier épisode mura oloba nso ke abima na nani te na pantu awanga nango abima ba mi bale mura obima na etika omicha yonde saint so o saint po yondima ki pedo a saint wa saint te grâce mura la na panzu ngana ebisi yo ngana te information sur mura la na panzu ba bia linga e kaka me babima te babima mura la na panzu ay ba mbongo sa ba passeport ba ni mbongo azolele pa nene ya panzu mtapesa ay panzu abima na leke panzu abima na nani Carmel Odia ce qui moi na moi si on a makasté grâce au sala VC il faut mon grâce aza brisé même aza brisé bon sala ba live ebele bozolo ba bilobela mais ce qui se passe en elle bino boye bien moté o zo ka motema na yebi ka ye na nzambe moi na pasi azoyoka nzambe sima motema na ye démon bon muto bimisa mbongo ya ebele ni ngona ka po dénigrer muto oza démon akinde ko boma grâce akokite ya sans effort nom de Jésus ozoité moi na bato sala ki onini panzu pour on est vengeance au deux visages et ça vengeance au deux visages on dirait grâce à ça qu'il kamo quoi il s'est vengé grâce quand ça bien boya ka il bosote tam so changer pe combo mais grâce tient bon biloko ebomaka ya ba biloko ebomaka tient bon ko ka soni te continuer bien moi amke continuer l'essentiel bato ba monique non on va aller à mutu mabe et soit bino bato bazoya na mafinga na internet Carmel Odia Fivette Mayamba nani mwana mwasi oyo mwasi oyo azaka na ba cancer ebele tina misapi awa nani tendresse afinga ka batu ti vagin ya mama ba insanité afinga batu ba masoko ba tendresse mukolo iko janvier alobika a vérité janvier fingite alobika a vérité comment vous vous comportez comportement na bino yango janvier soloba afingi couple mais bino bofinga ineti tendresse ofinga kaleson na ngai ezika na se comment ko yeba kaleson na ngai na seza ya ozika ana nga kutu mwana nga yebi kaleson na ngati tambo finga Karine soit kete siko pesa Karine répondre bino bokangi janvier bobeti epete o moteka dame sakimi saki bino basa mikolo bobozola na janvier bongo bomae bana balanda ki Vivette a telemi lokola soda Lumumba lokola danseuse abini bafuti bien te Laura Chou inconsciente a telemi wana biloba loba o wana mususu Carmel Odia atache make-up a obonga susu okola na mobala muninga dimanche wana tomoni maniki kati makino bini ya kosakana te donc olata ekitoko roba bien kabelo bwakami danse pai te soirée de kai kitoko bato baloba bazana bilamba mais na mona eka bato on ate bilamba iti ba danser mona fête la tête namba ba danseuse ya empire makuba série ya moto la tête wana Fivette na mona pele rachel ataki bi série ya danseuse ya mama fwenga nkete kibaki la kubata ndila kuti donc na mona ki ba L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, cette grande émission à laquelle nous recevons les différentes invités et bien évidemment pour vous informer. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons recevoir pour vous Manick de John et Manick. C'est avec elle que nous allons entretenir cette très belle tranche d'animation. On va parler de l'actualité. Nous le savons que Koffi Olomide a été acquitté, on en a parlé l'autre fois, on va aussi l'épingler. Et l'arrivée de Fabregas et ses musiciens qui sont restés, il s'agit de Merveille Amado, Chomi Langwe, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Et on va aussi parler de cela. Pourquoi pas aussi féliciter notre confrère Ken Piana qui s'est marié l'autre fois. On va aussi parler de cette actualité, aussi certaines choses qui se passent au milieu de l'Internet. Merci à vous parce que vous êtes tellement nombreux de capter nos antennes. Merci parce que vous aimez ce que nous faisons pour vous. Moi, les vôtres, c'est vrai qu'Akanga, il est mignon de la presse. Je vais parler. Je vais aussi poser des questions par rapport à vos suggestions. Un grand merci à toutes ces personnes connectés. Merci aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui ne cessent de nous apporter leur main et parce que tous Akawana pour nous servir Bango et puis pour ça information. Un grand merci à Karine Manessa British, la maman des Shadrach Mignon. Pourquoi pas aussi dire bonjour à Iksikesa, Vikikesa, Dani Chandou le Chouno Congolais. Un grand merci à toi, mon frère, ami, Dani Chandou le Chouno Congolais. Norpheline NN World Style. Maman Emeline Zimba. Il y a tous Pépélé à Mbetolo, pourquoi pas se dire bonjour à Docteur Pierre Anton Fafan Coco, et puis à Mama Bita Kisombi, à Caps Kapanga, l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari. Je vous ai dit que je suis avec Manick de John. Tout bétani ma solo par rapport à l'actualité. Mais avant de vous présenter Manick, la Pessimbote pour ne pas oublier, à Victoria Songni, la PC en beauté belé, merci à toi. Et puis, bateau tout bolinga, les mignons, ma mère vient à Bino parce que déjà là, à Noël, Bouma s'est manifesté. Plaisir, nanga, ils appellent s'est manifesté. N'a causé là, n'a pas que Boroti, Kate, Boroti, Pilsanga, ma mère Miline, Zema, Yangaï, Naleli. Et puis, merci Nabino Nyosoto. Je vous ai dit que je suis avec Manick de John, ensemble avec Richard Tessa, qui est derrière la caméra. Il va me donner l'accès de dire bonjour à mon invité. Bonjour Manick. Bonjour à Kangai, meilleur vœu à toi. Merci déjà le 21. Meilleur vœu à tous les abonnés d'Africa Elengi TV. Meilleur vœu à tous les abonnés de Manick de John Tokos officiel. Avant de commencer, Lelo Nathalie artiste Oba Kofi na 2021 na YouTube. Na yo comprendre que la mukiza habitude te ezama wa nzambe. En tout cas, je salue mon pasteur Alphonse Kainga de l'église Sion, l'apôtre Briali de l'église Refidim Abandal toujours. Yago Reti l'ouvre au meilleur vœu. Yago de moi, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, meilleur vœu à toi et à toute la famille. Ida Ediba, la mère du Nord, maman la bala Mindele E19 Ediba, meilleur vœu à toi. Alex Kazembe, Alexandre Nakoloezi, meilleur vœu à toi ma chérie poupée. En tout cas, elle est très jolie cette fille-là. Meilleur vœu à toute la famille, mais à tous mes frères et mes soeurs. En tout cas, à Mireille Okito, Motema Junior Okito, à ma soeur Clarence, à ma soeur Zara, à mon petit frère Credo, à mon grand frère Serge et à mon grand frère Ituni, mais Tom et à Opportune Kenge, Kenda en France, chez Djonga 70 Tabana 3 coins, les premiers Bozanga la pipi la 20 euros. N'appuie d'X-Men Nanda Knabisomoko. Félicitations à Ken Piana, on était là. Mais on a mon qui n'a regretté qui fait une absolue qui toko mais bateau baganga on zamba bate la bino kaka na linga bino mingi. En tout cas meilleur v na ba youtubeur na ba youtubeuse nyonso ya Afrique ya Europe ya partout dans le monde. Meilleur vœu à vous, voilà. Merci beaucoup Manick. Rapidement avant toute bonne émission, avant toute bonne question.
tokomi na suka mbula so tali ba nguna na onyo surtout o to ba ka banguna tiba o to ba finga ko na internet so za caméra o tali bango oyebisa bango nini nazo déjà réponse na ebandeli ya mbula o bino boloba na nga sala nga eloti mais songa na lobika mako masasi kalikile et masasi kalikile balobi kalikile tiré donc banguna na nga bon nga na sambela pona bango na suka mbula ah ouais na singa sambela pona bango mais ina swamba aloba na ngai abimanike tant to ça ba produit na biso na ba arbre eza ndenge pe olinga banguna na ndenge olinga banzete oyo ezopesa yo te ya kitoko melina swamba bongisa nzoto bongisi longola dans ba tâche c'est longola ba tâche na ba cancer ko lata masque te ko miboma na make-up te il faut ça naturel c'est vraiment naturel neti maniqué donc salela melina swamba ba produit ya melina swamba vimbisa poitrine lokola Bita Morena, la reine de Brésil, pesanzoto forme ya kitoko na ba produit ya Melina Swamba et puis papa Massé Georges na yo bien eza na forme ya kitoko oyo sepelisa maman na Melina Swamba donc banguna nanga na sambela pona bino meilleur vœu na bino nyos. Ça c'est calculé bango. Et calculer bango pour changer mi thème. Ba comme on a plus positivité que négativité. Voilà, merci beaucoup. Commençons cette émission. Nasangwa Mawa, la disparition de l'artiste et comédien Chaba. Ba condoléances Moscovitch. Bon, c'est un grand comédien qui a contribué ma casse na comédie ya mboka na biso Congo. Ba condoléances vraiment na famille na ye et le ko esaka passe ba comédien ba kofi mingi. Très bien. Ba kofi trop. Je salue le président Elombe Soukari. Merci vraiment. Une organisation. Parce que soit Elombe est une organisation arabienne. Mais soit Moussou Baza est arabien. Je salue Gauthier Bélé, le roi d'Angleterre. En tout cas, ma condoléances vraiment. Les plus attristés, vraiment, dans la comédienne et en particulier la famille Chaba. Voilà. Moi aussi, je profite de l'occasion pour saluer Alain Django, le roi de Chicago, na Katia Genève. Alain Django, le roi de Chicago, na Katia Genève, na Pessu Ambote Belé. Et puis, ma mère Venayo, Maniké. Tout le monde, on dirait absence. Il y a des comédiens. Mingi, oh, bazar moi notoriété. On peut passer la Komboka na Mboka, sauf c'est des groupes salongo, na Matanga. Il y a. Chaba artiste et comédien Chaba ou Atiki Biso mais ceux là qui ont sous oyo azana fléau toi azana succès en kilelo tout le monde a bango ba yewana na ba voiture na ba mituka na bilamba ko laksa moi comportement wana tout le monde ba déplorango ti na dernière énergie pour preuve hier on était là tous aki wana ti au-delà de 15 heures sauf les groupes il y a salongo na moi quelques-uns oyo ba yaki mais ba o bazana moi notoriété ba yété. Au moins, il peut être en vie. La vie Chaba, il était quelqu'un de logique. Il n'aimait pas de bêtises. Parce que bêtises, parce que il y a des conneries. Bato ba ka olaksa voiture ba ka sona matanga bato ba oya na matanga na été parce que am na esike ke ebenga na bango ya te boya ko dénigrer te boya ko ridiculiser ngate ba ridiculiser ba matanga ebele to moni ba ridiculiser ba matanga ebele bo bunda boye na matanga bino so bokomi ko sala ba interview bino nyonso bokomi ko sala donc boye ko lela te mais boye nde ko luka buzz luko ya sakne muta buzz te bata buzz ba oya te eza karma na ende mutesa et puis ça va kilo. OK. Bato ba yeki kuneza bato ba logique maman Bipendo était là. Président était là. Tout le monde qui papa Massasi, il était là. Tout le monde bato oyo bazaka na personnalité. Na monde ya comédie bazalaki. Alors les restes ata ba yete ba yaka na banka luka buzz. Voilà, ça fait très mal. Tu retraînes parce que les retours des fabricants, c'est ces musiciens parlant de les retours. Tout le monde bazongi na merveille, na chomi, na bateau qui tout bakende na bangoana, ça son retour. Et ces musiciens. Et le Béléonine parce que d'un côté, tout le monde peut bien affiler à sengi pardon. Na ba vidéo au asala qui ya koluka ko dénigrer maestro Fabregas ne ba mission ba kima qui koluka ki ba na porte a retirer ba propos na epi asengi pardon et les retours de Fabregas ko ça moi analyse et ça linga bien parce que bina fila asengi pardon Dieu ba vidéo na salaki parce que il a appelé Ken Piana ba longo la vidéo na chaîne Ken abina longo la tête Ken abina longo la tête ba vidéo ezaka ya maniqué
manike na film asala na film te manike na film aza star soka tie vidéo na moi to longola sans autorisation alors manike so tourner ka ba longola vidéo wana a olingate parce que o sala ki na eloko ya mabe ezane zo kumisa ndako ba zo kumisa esiko zo futela mais ndako na bino esiko uta ezana mirte et ana porte te ozo sekango et ana normal te. Bon retour à toi maestro Fabro. Merci aux Mobali. Tu as obtenu ce que tu voulais ou atteindre but na yo, objectif na yo, au petit concert na yo, ba bakei ezamba la liboso te misia kima. Ozape premier orchestre te o ba misia ba kimi. Alors il y a pas ezate quartier la te ba kima, fali ba kima, ba o wenge ba kima ka. Ezan nango ndenge ya congolais amona poto paradis. OK mboka na biso on a tout. Il suffit ka ko yebande ni osaelango e simba. Baki na bango loka bamba moni poto eza na bonheur ba kuna ko ba komo regretter ba ngonde ba yo regretter te bon ba ça nande bali mais to sepeli ozongi en bonne santé oza bien tout ce qu'on a dit sur toi c'est faux au misa na onda kuna ote osaki makam donc moi j'ai aimé ngapo nanga l'essentiel au betaki jour à soka to solo na bisa ke kende au beta obe mani ke ngabe au beta l'essentiel maloba nanga na loba ki na ba fabriquer ça au beta abeti to abeti alors. Parce que qu'en est-il aujourd'hui par rapport il y a mission ou batika ni à cause ça ba mission basé belé na mboka o ba chanteur baza ebelé ba oluka ba place etikali est-ce qu'on se souffle a oswa visa so ba ndo sortir mes quartiers la tête après Olympia mes voyages te mekenda obeta Bercy et beta Bercy deux fois mais ba mission ba kima na Olympia o e ba okene na bango on sait une orchestre, au moins on sait orchestre, on sait bon sur poto. À la tribune l'essentiel que Villanova a mis à mon poto. C'est tout. Pas qui m'en a bon. Il a dit, il a fait. Ah, il a dit, il a fait. Voilà, aujourd'hui à l'heure on nous parle Koffi Olomide est arrivé à Paris après son acquittement. Koffi Olomide enfin à Paris. Donc bah au Kangaete à Paris na minute auto solo ba. Oui, ba Koffi fil na ba Koffiette ba somba na bango 18 mois wana. Félicitations à toi bino batu la kila bat mabe manika kufa. Ndoki. Bino nde bozwa ba problème. Congolais comment obundisa Congolais. Tolingi comportement wana esila. Orgueil wana complexe wana Congolais azana muninga na Congolais kangai a ça succès. Mais ngai na leka na ba plateau na bino nyonso bo saisi ça opportunité te. Bo komelanga motema mabe. Mais il a saisi l'opportunité. Avant di wana comment ça la émission a multiplier façon na ye le fait à comprendre que non moi si on a ça ne émission a makasi. Ngana yiba ye ka keloko ya zanango. A yibinge loko ya zanango. Lela zotala makoleka ba chroniqueuse tout. Na ba chroniqueuse ba chroniqueur nyonso. Bokotele motema mabe sombo bokomi bokomi tiko benga batne na poto botiela ke motema mabe botika biloko wana botika jalousie asali nini na bandaka na bino bomona ke importance na ngate azinga en considération ça lelo bokomi tiko benga ba camarade na poto boyebolo bakaka bino bolinga bino batne sokaza na eloko te bino ozaka na nini yango otokomo bima na mani bokomi singa ti mobali nae bomwasi nae tant comme mobali na ngabo bandi ko finga mais bino mo bozo kaba boyo kakasoni Passi. Je dis meilleur vers Berlin ngamete les grands ingénieurs donc les réalisateurs muto ayebi machine lokwa motema na ye donc Berlin ngamete bakie ko beta tina Félix Oise ko pa ba combattant les colons motema mabe yo pour que non ça la begisa qui nous sommes payés ça vidéo il y a une manifestation il y a une manifestation que les concert c'est mon métier sur ça il mindele mutu bakaki buki ko beta tata bati soka kufi bane ba otika ba ofele likamudi di ba combattant botika to fa na die bande ko la biso likamuni botika ko botiko sa boy bon la guerre na bango ba boy Laurent Sokoko za la président combatté boki to linka Laurent Sokoko ba o France pe ba boy que Laurent Sokoko a musicien ngam na rêvé ça que banda ba teka musicien ta batile nga ba voice to ça émission na rêvé c'est nzoka ça na musicien ve okena poto na nzela ngola na musique bokecho okena na musique ve bochana se bozo combattre ba collègue ndeni bochana se mbula sika makambo sika to luka to bongisa mboka na biso ebonga nango donc oyebi na isa bino tango eloko koma pasi makasi Bible lobby il s'élève quand les choses deviennent dures. Il a dit je suis votre rédempteur. Tant yo peno mi nzambe nga pena na kufa kaka. Tant to komba Congo to lembi na biso nde nzambe sikoyo. Attends.
Voilà. Merci beaucoup. Toko ta directement na mariage à Ken Piana. On a mon qui na bandelia où tu félicité. Moi aussi de mon côté, na pessier ba félicitations parce qu'un grand frère oh il a très bien tout travaillé en IP et puis Azana na biso bien et félicitations aussi à sa femme Madame Patience. En tout cas, c'est très accueillante. Donc soit OK pas na la présence il y a Angèle Moussoaili, il était là, il y a qui a mariage qui sinjo rappelle na monaki ewana. Donc c'était bien quoi. Voilà, toi maintenant na civil. Na civil tomoni bon, continuer les gars qui tozaki on est qui kitoko bien que ozala quitté mais tout le monde qui on a civil oyaki. La présence de Fally Ipupa, il était invité. Tout, zalaki embuscade. Est-ce que Bosora qui peine à Fally Ipupa tant que monanaki et tout ça la machin. Tenga Fally amenasa ina ngai. Ozaki invité te ayaki kamona yenga kutute. Aole konie mutasina kita manike. Donc Fally pena agira comme kolo mona nga. Aolobela ngai. Aolobela nga te mena ebita lo ba kolo mona nga obetanga. Fallait amenacer. Azalaki na rage. Fallait amenacer Maniké. Mais oui, il m'a menacé. Bon, si quand eloko Nathalie n'a pas dire ya Fally, c'est bien bon Fally, il était en rage. Mais ma parole na ye. Fally azo gangela nga tant maître nga réagir à l'ongoli maître. Alors ça m'a amené. Déjà, ils ont respect déjà. Fally ato salieni na kipate. Ata moni obeto kara. Na sepeli Fally a lobby à se défouler. Pour ngape na se défoulaki. Yo pour loba na. On a loba qui n'a pas to betting et l'autre. Comme ça papa bana na to betting ça normal. Mais l'essentiel ngas na loba qui. Pourquoi Fally c'était la seule façon de te passer des messages. Ngape na koma ina suka. Na mona kezo réagir te. Alors il fallait na loba na muto nga na yelaka. Aloba na muto yo yas vanda kana ke no di kamini olingi na ye po yelaka yo te. Ngai Maniké. Idée na nga pena ya suka ezaka na vie na nga ya blessé. Mais c'était la seule façon de passer mais il fallait te blesser. Mais là quand na sepela ki ba dire na il fallait alobi bo alobi. Kotanga oli aloba soka zaki que alobaki maloba ko yineza ka tanga su komo na ngate na lingi to tanga komo na nga mais il faut tala la parole alobaki que nani cameraman na soza ki wana rechanter ça Berli vazaki wana Chrisco zaki wana ba journaliste vazaki wana Fally a dit ça tanga zolo ba kudu na sima na nga na tali na eba iteke za yena ba oli na nga mukonga kasi ba oloba na mutu mususu abalu kiteli boso na nga longo li kashne tanga longo li kashne ngba monga che on est la sekezande yo na olobande na yo oh ngasi ko na minina kotanga komo na ninga mabete yo ko comparer nga na batu nyonso te okoki kotanga komo na ninga so za na problème na ngo looking web singo so ke na internet poani mais non ke na internet tenga baza ko humilier nga na internet nga bazo finga nga na internet siko yo linga na na okoma pembe ino ndeni pona okoma pembe na oblokanga siko place na yo comprendre que numéro biso to zara na ngo Fally atala ngo te muto a bloqué rabiso ezara Fally te na yo comprendre muto mo abisanga bimani ke moni numéro en France Fally atala ngo te muto a bloqué rabino ezara Fally te ezara directeur na ye mutatambola na téléphone wana il prend toutes les décisions il a bloqué makambo nyonso ne na mando se plaindre pas Fally et commenter na ngana sani na lingana sani edi badeta binanga obeta ngana ngana sani edi badeta bengana ngana répétition ngana sani nyoso wana banda oyo kate ya nga pe na blessaki yo alors donc j'étais déterminé au lobo likambo ekoswa yo ponga pe eswa inga yo obina ngana zwa konisi ba mission nyoso te ngana zo jamais te ba mission nyoso je n'ai jamais clashé sur toi tangu na ya victime na senga mbongo te na senga engagement te na ya parce que quand ndenge yo moko lobi papa ba na ngazo sala musala to kende liboso même muto aza pembeni na yo edi badiata azwa ngo bongo tazwa ennemi na bon tuna siku yo pe il faut faire ça tuna yo wela ni na Maniké bo excusez nga edi badiata c'est un homme marié to ko koma makangu te et puis na baguna nga baguna nga te na mibali nga linga baguna nga te ana baguna na pas moi sina ya baguna te te baguna nga te genre mibali na linga te moi j'aime les hommes cultivés qui parlent français
qui sont doux. Pour nga mon agressif, na ko linga mbala agressif, te wanto sani. Champ agressivité. Vous comprenez? Nga mo na un esprit de domination, na linga mobali, aza à peine esprit de domination te. Bon si ko nga na ye na banzela na nga to welela eloko te. Si ko ye ayinela nga nini. Bino ba wario bo tuna ye. Eloko na osala émission eloko na yo singa fali pardon. Ezaki eloko suka. Ezaki ya o blessé, mais tellement que j'étais blessé, c'est pourquoi moi aussi j'étais blessé. Toutes ces menaces, il a fallu pour pas faire yo. Dans présence, elle dit Badiata. Mais, t'es, Yazaki t'es. Azaki t'es, Azaki, fallait Azaki na maître na ina koko dilaso. Alobi na ngapa ki abi soki o continue koloba komo na ngana ndenge ya mabe koloba soki problème ngote za ndenge ni lukangai. Lukango loba na ngoko ke na internet te. Na olukelo wapi. Soki na ndaku na so na ya na ndaku na kute di Badiata fa ina porte. Yoko to lalaki mais yaza wana na jardin nao siko nangana sala nini nangana tika ka nengo na se retirer ka nengo na te olingo yeba te na comprendre que comprendre siko ke na manda sala nga mabe et puis tellement considérant nga yango lobi nga face à face pour ce que ozaki muto yo ke non oboya ke ngo bakoyaka na orchestre na nga te na lingi komona makono na répétition na nga te olobaki yango te alobi koloba komo na nga na ndenge ya mabe te so za na problème na nga lukanga loba na nga komema na internet te nga na aneti ba mission nyonso te olobelaka wana fali mko wana ofali ye moko en OK les gens j'ai des témoins basé belé maintenant ça s'attendait ka que non fallait aussi ka mettre à bétail fallait ridiculiser fallait ridiculiser on a ça bino to place ouais belo salinga bien fallait l'exibino que non na traiter différemment na bino aneti bino te ya mutu mususu bino bwa nga na yebi chroniquer c'était nga na yebi ndé mususu akena yepe na tant comme pe na restaurant tiko avandi vitre là ezotala ka kiti nga na fanda ibwe e ko motanga malaise na temi na kenanga ndeke na sisi akoti kuna bakio sola na ba sali vidéo na kena féliciter moi si aken wala nga na sina keinanga to équipé que à lobby pe na kelma ba mususu ke boti ko finga ko mona oloba ko mona na émission na ninga mabe tout ça te kasi ko loba na ninga ya mabe wana lobi ya na loba ki pe na ninga mabe mais ezaki intention na ngate j'étais pas mal intentionné envers Fali mais je suis devenu mal intentionné envers Fali parce que comment il n'a pas pu arrêter ce type là c'est comme quand on a chanson il dit Badiata beta inga ikofi buna ko ina kofi to ngato beta masoloni banga babalola ngotemani ka tumolaki edi Badiata nga kine boloko me bana nga batikali sa mama bazana tata te déjà c'est comme maman là-bas il fallait yende le bien fait arrêter dit ba risque on a soit pour na Fali oh Fali kuta tindanga ite na sala ngonga moko de mon plein gré ça prouve de l'amour envers lui tu comprends Kangai très bien hein comprends la Kangai ça prouve de l'amour quelqu'un que je n'aime pas dans un risque n'est moi na totini na onga te na doku misayo na dans un risque ka otini na onga te on comprend koti ba guerre na koti ba guerre ka boye yo moko to boya ko répondre à te na limite mais non ça l'amour bon Fali ta mabe ngabi ko répondre à te ngabi yo kaka kipaka kokolo ngaka katala ka kokolo to ane mo ye kaka kipaka kokolo ngaka katala ka kokolo donc yo tala na loba bandana abanda sukolo bati te pardon asaka ko motema ne baso pekisa zo linga te basaka motema ne bozo mo sous les kauka meilleur vœu à toi que je salue. OK. Voilà, merci beaucoup Toya Siron la soirée dansante après mariage civil. Dimanche wana to moni manike kati makino bini ya rosakanate. Donc olata ekito ko roba bien, kabelo boakami, danse pai. Tout le monde bofana ki sinjo ici comment encore expliquer biso nom. Soirée les gars comment? C'est soirée les gars kitoko bato baloba bazana bilamba mais na mona eka bato on atteint bilamba it va danser. Mona fait traiter namba ba danseuse ya empire bakuba. Série ya moto. Moto à la tête na mona pele rachol ataki série danseuse ya mama fwenga nkete kibaki la kubata ndila kuti donc na mona kiba en tout cas mes chéris il faut pas s'habiller comme ça bon Malika Malika il y na mona qui était na cheke kate mariage eza soirée dansante na soirée balata kelamba moko ezo refléter bino bolata bilamba ya toyaki matanga te toyaki mariage si ko ba bilamba bino ba bozaka nango wana banda civil na ta ba HM na soirée na religion na lati bazara si ko na mona ke loko moko te na mona ka kato et puis kato ya première qualité te ya 10e qualité ya moins cher mo finga nga siko poani
Na bino bolinga ka ba fête na bino na ko tchabino makaka. Siko na ba fête na bino nyoso no tchabino kaka na examiner ke bozana bilamba te. Nga za bilamba Nga na ana Julia Kibazola, na ana Ida Ediba, na ana Jolie Mayala, na ana Gladys Mbala, mukolo Exo Boutique, La Fayette na Château Rouge teka ke lamba ya cher. Nazana Chimé Lopez, oh moi si babenga Chloé Kardashian de Bruxelles. Nga kozanga lamba, na kozanga Kabelo. Nazana Ida, nazana Bita Morena, la reine de Brésil, Kabelo utawa. C'est que boy baté bato nga na kumisaka nga kum na koza bino ko cha lista mulai mais nga na kumisaka 10 personnes ba kafu gotie bele kafu li kondi protège vous li onde la telema sikoyo oya ofingi oucho defela mama na boutique ba mono na ngolo bité to baki challenge sale lamba olataki na bilamba olataki na janvier yango na sana ma sasi calculer yango na sana ma sasi calculer na ina ngoso na plateau. C'est que bilamba na lata kezaka ezaka na palisse na yango yo na sana masasi calculé mission masasi calculé na sana elamba yango botala ba video ya masasi calculé lamba nango yango na ba challenge to bandela bilamba to lataki na debiane bino bwana ngote po bo defaka nga defati na hata na elamba na mutebanda bo mwana na hata na boya ba problème ya po na lata na kila mana mutute sueur na ezunga lata t-shirt na lata ngona chapeau na lata ngona chapeau meka ngona total ndesala kio meka yango yo pesa meka yango na lata ngona chapeau akanga lata ngona chapeau yango voilà ezoka boy voilà soto cheba lunette kaka ba na zongi nde na zaki yango na sana masasi ya masasi calculer yango siko yo tiko bimise lamba oyo lata botika bilobela botika oloba loba bo abana nga bandi olata lelo te. Pour moi, il y a pas bien sanga na trône. C'est que nazara makasi na mambaolata. Ngana petit de blé kinanga. Ngana petit à de blé kinanga. Conclut sur renverse, balancer les couleurs, balancer à libella. Ba vient na biso ba yoji ba de blé kinanga na big star. Tamboye olati bien ta ozongso. Kendo lukelamba, kendo sombelamba. De blé zaki, wapi lamba olata kilobi na concert. Olakisi papa. Abiola de blé kinanga. Oya osala introspection ezobima le 25 hours. Aza en Canada. Asali featuring na wata na Nathalie Makoma debe kinanga na ebisio petit na bis oto benga na wato ya bimi oza osalite zonga kyo sombelamba et puis bola na boya na bilamba bato ate wana bless kinanga sikoyo bino kuto oza encadrement mabe botande bobo mariage ya muninga pas même une année. Ce qui moi na moi si on a ma casse grâce à ça la VC il faut mon grâce aza brisé même aza brisé bon ça la ba live belé bozolo ba bilobela mais ce qui se passe en elle bino boye bien monter on zo ka motema na yebi ka ye na nzambe moi na pasi azoyoka nzambe sima motema na ye vraiment premier mariage ya vie na ye alinga ka vanda déjà na ibandi ya banda ba naza contre divorce mais na minito yo c'est na 4 mois na minito ba boyi. On va arriver là-bas, tout le bélanon on va menacer janvier. Na mariage, bah que janvier, à fin arabango, janvier, soit ni sarabango, alo bama be pour na bango, tant ba monier, to bengango qui. Wani muntu soki abeti muninga mbata epe bazong sele mbata bi suye nda monier. Bino finga nga zanga bilamba nga zanga. Siko janvier finga ne subino ndeni. Et soit binote. Et soit binote bino bato bazoya na mafinga na internet Carmel Odia, Fivette Mayamba, nani mwana mwasi oyo. Oh moi azaka na ba cancer ebele tina misapi awa nani tendresse afinga batu ti vagin ya mama ba insanité afinga batu ba masoko ba tendresse mukolo siko janvier alobika a vérité janvier fingite alobika a vérité comment vous vous comportez. Comportement na bino yango janvier asoloba afingi couple mais bino bo finga ineti tendresse ofinga kaleson na ngai ezika na se comment ko yeba kaleson na ngai na seza ya ozika ana na nga kutu mwana na ngai yebi kaleson na ngati nyonso na kapo de nikrenga est-ce que nga pe na kozanga dessus penza ya yanga alata dessus ya dentelle na ata nga alata ka ensemble et puis na ata ka kaleson 2 mois après 2 mois ateza sikandeli na otumbango. Nga pena landela o médecin lobaka. Na ta kaleson 2 mois après 2 mois na tumbi nyoso na sombi ya sika. Na lati parce que nzoto na nga na batela ngo nga banda na bota mati na komi boy. Na bela maladie vénérienne té.
Oh, maladie moko boye na bela infection mon côté ti na boti ba na kat na bela infection te. Ya solo. Nga bela na infection te. O sala ndeni po bela te. Kasi po na nda o médecin lo baka. Na ta kaleson 3 mois te. Na sukola nzoto na ka na mai na baka baka te. Na ebine ba baka ba. Oh, ataku to ba o ville wana rien nga chango te nga sukola ka mai. Mai na nga pio na sukola nzoto na sukola mai ya moto te na sukola ka mai. Ata ma lili yango eza glace. Nga na sukola ka mai pio. Na ebi ko prendre soin ya nzoto na nga na ebi ko sukola vagin na nga bien. Bino ba do ma perte blanche lo quoi règle. Boye bino ko entretenir nzoto te. Mais boyaka ko finga ba tu janvier sikoyo ali répondre tant bo finga Karine soit kete siko pesa Karine à répondre bino bokangi j'avais bo beti epete au moins te dame sakimi saki bino basa mikolo bo bozola na janvier bongo bomae bana balanda ki Vivette a telemi lokola soda Lumumba lokola danseuse a bini ba futie bien te Laura Chou inconsciente a telemi wana biloba loba o wana mususu Carmel odia atache make up a obonga susu okola na mobala muninga me telemi na sima muninga opesa muninga mboto tambola na me tango ka outika na mobala na hotel moyo sekisi ndeni ka tango zape na hotel no bengi grâce ndeni oza wapi o nzoka nde outola na mobala lisumu moi baninga grâce oh tout le bénano comme mariage après seulement 4 mois de mariage problème sur problème sur problème mobali mabe oyebi nini histoire moko ezaka na kwa ko mikombe ele demo mikombe bali demo ayeba iteke ya demo basali mariage esili mobali adne ya toke na ndako bake mukolo veste abimi alongo veste atika na chemise bake mukolo chemise atika na single mukolo se oh obomi loko no solata ki oza ko defa mona ka ba comme na kata sama mukolo pantalon bimi komba longo la pantalon be mukile bi marate e bimi atika na chapeau na tolo polele na mukila ba longo la chapeau be maseke bimi ba moko binda kuna yango nzoka ne mikomba balaki demo ningi grâce à bali demo mwana mbali wana demo po muto binisa mbongo ya ebele ningo na kapo dénigrer mutu oza demo aiki ne ko boma grâce akokite ya sans effort nom de Jésus ozoete papa batu nyonso oyo aponela grâce o ba bina ba o bazala nani ye mo kapona ki yango basi nyonso ya lala bato nyonso mura oloba nso ke abima na nani te na pandu awanga nango abima ba mi bale mura obima na etika o mi chayonde saint so o saint po ndima ki pedo a saint te grâce mura lala na pandu ngana ebisi yo ngana te information sur mura lala na pandu ba bia linga ka kamera bima te babima mura lala na pandu ba mbongo sai ba passeport ba ni mbongo azolele pa nene ya pandu mutapesa panzo abimana leketu panzo abimana nani o babenga ke nani oyo nani Carmel odia si odia poussa na makasi pemeni ya grâce pona panzo po banda bima ba mi yango na poussa pemeni na manga to yaki osangani ozola na mobali nanga oyaki pa nanga to seki olati bilamba nanga grâce na fo pape ba yiba ba caleçon o to yoki ba voice o ba balancer to yoki grâce ndazolo ba na tikeli o ba fitu ya internet c'est que abimana ba fait abimana na ba fait encore ba camarade na ba fi na mibali bisexuel alinga ba pede makasi en tout cas Karine on a raison olinga grâce tende to balba mo protéger qui est soka yokela ke masali bala wana te obi makambo bomo nango muke garçon wana ya exprime ba telemisa ba noko ba grâce ya asaki oni na po sali kama ningwana mwana bato sala ki onini panzu pour on eza vengeance au deux visages eza vengeance au deux visages on dirait grâce à ça qu'il kamo kwa il se venger grâce quand ça bien boya ka il bosote tam so changer pe combo mwana mobali wana za diable o misi mbongo oye osbali mwasi po kaka onyokola ye oyinisa ye na bato okomi kolala ba camarade na ye yo okanse mama grâce tanga yo kayeke no ozola na ba camarade grâce okanse mama grâce akoko nga netinga na yo ozola na ba camarade ya anananga yo kasi na kopesa réponse na opesa réponse boya ye tu es méchant wa méchant makasi mais grâce tient bon biloko ebomaka ya ba biloko ebomaka tient bon ko yo ka soni te continuer bien moi amuke
moi que continuer l'essentiel bato ba moni que non mobali a mutu mabe na ba voice wana toki mobali ndi azo expliquer que grâce a finga maman na ye sexe na ye a finga sexe maman a finga ki sexe maman na ye na TV10 ye muta apprendre biso soit ba secret ya libala pe abi grâce à l'ambela ka été a respecta ka été a fima kamakasi aza polite ya kovana na mwasi ya bongo te yango wana ye a retiré ye mutukutu il fallait encadrer grâce pour grâce mbali bo soit bala pas utaki na via libanda grâce à utaki na via libanda grâce à la ki na tata za na baleke bando boko la kanse grâce à ça a ça les kanzo tout c'est grâce à ça qui ne prête pour na libala ben oui biro nini grâce à ça la pas zo mbongo na ça il a anzo tout yende mutu fala encadrer grâce à ça la anzo eh ka c'est bon il y a vanda na mabala oh grâce à 4 mois sur yaki obala c'est que ya ebi moi ça mabina moi ça malam na moi ça lukuta na moi ça ekobo yende mutu fala encadrer il faut y avoir une expérience grâce à ça inexpérimenté les balobaka yende mutu a une expérience fallait encadrer mutu a inexpérimenté to pe sa grâce torte parce que grâce mbali bo so bala bana mobali abala yango wana et puis mobali mbala moko ayo bala ba mona basu ya tata ya kosala ni mamu lopo na lobaki oza ma chance omoni deuxième fois yango OK pas grâce libala na simbite ya peniel esimbate ko ya ka bobenga ka susu te mulopo babenga ko li susu te oya ka sous marraine donc mamu lopo ne m'apporter malchance bongo siko to bani marraine muto en 4 ans moi si tant grâce à comment ça m'a bé il faut que le camarade il faut le camarade te alingaka kitana parce que grâce à azamwa muke auta na via loyenge il fallait que fandisa ya taba une année côté ya ye ko la kisa il faut fanda ko fanda et soit attends yo muto zaki une expérience il fallait vendre sa mwana oh yo quand on peut sa grâce to yo ndo na to mo bali ma po yo bali 4 fois au divorcé to ko bala tant au divorcé to ko bala na ideni o tia moi ça qui chasse mais yo vanda na poto. On dirait que ça n'a pas mobile n'importe qui va voice nous suit bien là je n'arrive pas à manger bébé tu veux vraiment qu'on se sépare je me dis ce bablo moi bongo et tout ça là ah linga mobile parce que mobile a comme ça que na misu ya bato ya bolingo ezaka pasi ya on a bi oh grâce à yo kana motema bino bolo ka baboya na baboya mais oh grâce à yo kana motema na ye azopela moto na kati na ye mwana ana akondi lolendo nyoso na mayo wo orgueil nyose wo mapeke kiti ba pete nyoso ekwe ina se bazongisi elizanda ye mutalata ba grade que par rapport ya ba fille de fleurs au bazaki na mariage wana balobi ba fille de fleurs ana na ba commentaire ya ba fille de fleurs wana ba maele était pourquoi parce que beaucoup ça qui fille de fleurs na mariage en bana ka se sopi bangoti ba bazoyi bango ba goûter les semaines muninga ba honorer muninga ba pesa ke ba pete yango mobali tellement zola na ba fille wana ba intoxiqué aboya ye ayok grâce yo quand si tipanzo sa makama nengo na se intoxiqué na baso ya okiola na ba na lingina yo kapoti ndele voice au lobby ne mabe tchango na internet ache po sa zoba so ba mobali mobali a buzz ya esi la to ebi na biso yo te ole kana o pour te occuper na kira on dirait grâce na mora ba bebana on dirait na bango tu ba bebana te mobali abimi na bango moni kotonyo so ba ça ba live pour na ba divorce numéro 1 premier épisode divorce deuxième épisode divorce troisième sepela et ko arriver les bango yekuti ba commissaire na trône ya reine et bon bango ba suki wa mais dans seulement 4 mois et ça est l'autre ya libala musu ekufa pas après 2 jours comment ne ba traiter mobali wana ki asa mutakisi azando ki est-ce que ça kisi to ka libala simbite Ani mutakisite. Na wande na ebité. Mais ce qu'on là face à la réalité on sous conseil ni européen ça na grâce par rapport à baninga na aussi à toutes les filles aujourd'hui oyo lelo. Conseil mon annette c'est libala et extraordinaire. Conseil na opesa na grâce à ça la voice te ko ça l'émission te. Ko lekate. Ko lekana émission mon côté na live mon côté na direct mon côté. Cache-toi. Bombana. Pour ba Jezabel na batuna ba otambola bombana yaya. Jezabel amona yo te bombana. Po ndenge basa ko attaquer yo na moi ndebe ba attaquer yo na butu. Bombana na prière. Tant où il faut sambela makasi so ite okufa. Biloko ebomaka yaya bombana. Ko sala live te direct te ko répondre te. Jouer rôle ya Mike Kalambai. A jouer rôle à Mike Kalambai. Répondre à yes a jouer rôle à Mike, Mobile a joué rôle à Peniel.
C'est quoi pour ses amis, oh, peut-être l'autre va continuer à pétrin parce que. Va continuer na bango, va continuer na mobile, on va tirer les bango, va continuer. So mobile azaya zonga. So mobile azaya zonga. Est-ce que vous dit que grâce à zonga la mobile wana? Ya so azaya, so nzamba ba azaya zonga. Mokileza ya nzambe. Tolo ba non rapidement te. OK. Pour nzamba biza au moins ba zonga ni pe. Très bien. Voilà, merci beaucoup Maniké. Tokomi na biso na suka. Je pense que totuni ba question surtout au batu bazala qui n'a pas ça parce que les questions étaient venues de beaucoup de personnes. Tikali moko yango voilà. Que dites-vous par rapport à ses amis ne bazo lobake grâce il faut divorcer, il faut divorcer, il faut divorcer. Est-ce que eza ba initiative ya baninga malamu comme a dit Mora de la presse dans ce direct. Yango na lobby na grâce à répondre bango te. Bango ba zo ba décision o ya bango. Grâce à la décision na miso ba tuté. OK. Vous comprenez? A chaki mbongo na enveloppe. Soit azana posa boya ye a sala réunion nga saki liboso ya ko pesa mbongo libala. Pour senga mbongo libala. Mukolo wana nde to yeba positionner. O ezolo ba mana mnoka bato. Il y a bombana. Grâce à pas financier liba pour preuve to ki na ba voice moi zolo ba ke cadeau o pesa nga voiture wana yo ye mo yebi ki nga tsaki mbongo belé ko le ka. C'est quoi ba secret na ya on a eu sa grâce. Pourquoi ça biloko bombana? Dieu sait prendre soin à des gens qui veulent exposer bombana. Bombana. Ah bombana. Bombana ya. Conseil na pesuka bombana. Voilà, merci beaucoup. Toromina Souka, dernier mot pour cette émission. Après que Sola Mambo, tout au solo, je pense que Batuna Banako, Basepeli, Bagina Posamaneke, au sein l'apparition, on a un bah, si j'ai oyo, on a évité. Donc, et mot de la fin, Isakaka, je demande pardon à Fali Poupa. Moi, si j'étais blessé mortellement, c'est pourquoi aussi j'étais blessé. Pardonne-moi, Isaac, intention en Haïti. Maestro Fabre, sois fort, tu es un homme. Pour atteindre le but, félicitations à toi. Gauthier Bélé, Mboka Yamawa et Sebima qui vont enregistrer dans la plateforme tout. Mboka Yamawa et puis introspection et Zobima le 25. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime beaucoup, meilleur vœu à vous tous. Merci. Merci beaucoup, chers amis internautes. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux de capter les antennes de l'Afrique Langue Télévision. Nous voici vraiment au terme de cette émission. Je dis un grand merci à Berli Fungamete qui a réalisé cette émission. Merci aussi à Richard Tessa derrière la caméra. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Un grand merci à Karine Manessa British, Alain Django, le roi de Chicago, na Kati à Genève. On appelle sur Alain Django, le roi de Chicago, na Kati à Genève. Beaucoup de salutations à toi. Un grand merci à Danny Chant de Chinois Congolais, Norpheline à NN World style Exikesa, Vicky Kessa, Nassissé, et puis Emmanuel Kessa, n'a pas su un mbote belé, n'a pas su un papa bisopé, kuna, ba mbote place si vous allez, et puis bateau, tout par aux opportunités pour capter ba antenne à biso. Un grand merci à maman Emiline Zemba, tous pépé en botolo, merci vraiment mère Nabiso. Merci aussi à Jean Zola, à Patricia Massamba, merci à grand frère Alex Akanga et grand frère Yamoto. Félicitations à toi. Amanda Elonga, ma grande sœur en tout cas, mais ça sert félicitations à toi pour ces mariages. Kokisami Nzambe azwa lokumu yangonde to linga yangonde tozo sepela nango parce que eza esengo pe esengo. Merci na bino tout vos autres opportunités sans oublier Victoria Songni la charmante na pesi en beauté belle Victoria Song. En tout cas, merci à toi aussi, un grand merci à toutes ces personnes branchées connectées au Bazaki Pena Nabiso du début à la fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur Afrique Télévision. Visionnez nos vidéos, partagez nos vidéos, commentez nos vidéos et mettez-nous vos suggestions sur les commentaires. Nous serons très reconnaissants, aussi contents pour les gestes que vous faites et bien évidemment pour vos soutiens par rapport à notre travail. Je suis très content de savoir que vous êtes là à bien suivre mes émissions. Et un grand merci à Richard Tessa qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne les rendez-vous très prochainement. Nous rabaissons les rideaux. Et je vous dis bye bye. Allô, sang, allô, sang, allô, sang. Manique de John,
Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.